ngai ndabuta maka nakati na ndako bon eke tango nazo kobotama mama ayibaka te ke nga nabotami ndenge ya mama ndenge abanda koyebisa ngai puis moko mpe papa ayebisaka affaire. C'était, si je ne me trompe pas, un dimanche à 7h du matin. Dimanche ezalaka ke bamama bayibi ke bakokende na bango epai te balamukaka toujours na retard. Alors ngai nabotami, mama azoyeba te ke nga nabotami, naleli mpe te, mama alali na ye nga mpe nalali na ngai. Mais enfin papa ntango aye kokota na ndako la chambre mais maman ça fait ntongo si eta ndenge nini azolamuka te akende mai te wana papa si abimaki na ye abimaki ne avant. Alors akende kotala boye mama alali na mwana pembeni pe papa alamusi mama ndenge nini olali sina lali nanga kasoto si oboti tala mwana pembeni. C'est le dire de maman ndenge bana ko expliquer ngai ndenge bana balelaka soki abotami na leli nanga te bazalaki obligé selon les coutumes ancestrales mo soki mwana aleli te alefo bajota ye muke pete mwana alela mo et c'était difficile pour tenir kolela peke baza kojota ngai. C'était ndenge explication ya mama ndenge ye moko mpe baba ako expliquer nga. Merci papa. Mais ndenge mutuna wa expliquer biso na ndako sikoyo esika nini na ngombe Kintsuka parce que tu habites na ngombe Kintsuka. OK. Na ngombe Kintsuka juste ndako yango ezalaki na place papa Petrov Masamba ndenge batongi ndako wana, donc ndako yango ezalaki wana. Jetulubi Mama Gloria, j'espère que aussi du nouveau koyoka lelo date tu baga mais esika tu bagate na biki balandinyo surtout aussi même question ko formé na Kikongo parce que certains na biso pe na bande ko bakolanda biso po ba difficulté lingala ba koyoka yango na Kikongo. Merci beaucoup papa Benoît Tchodo. Beaucoup ya mbote papa. Merci. Ingeta papa matondo mingi. Merci papa. Papa beto tumekuza kaka samna kubutuka yengi. Bapangi kena kulanda beto partout na nje mvimba baile kwa Kikongo bao pe bakena tatu bazaba. Bubu yai tumekuza samna mbutuka yengi. Kesi kena beto ya mingi beto na rateki. Ya una tatu wa beto ina tumekuzila papa. Na kumbutuka yengi beto kesi kena beto ngejaka kesi kena ngeli la zanga veyi na ya kuzabisa na beto nyonso bana na nge na ina kena kulanda nge na nje mvimba. Merci maman journaliste. Nke bébé tuba mingi umetwindika metuba na lingala kena kesi mingi Boubouya m'a totalisé dans 2 jours 71 ans, donc 71 ans. Il a totalisé la logique monde. Donc il y a quelques pièces mingi, il va pas y aller na kulanda mu na kies. Et surtout que na dikanda kana mwana mibutuka ke mwana bakala kulimebaka kazi ya dikanda. Donc charge ya ibetukana kunata ya kinkazi ya dikanda betukana kunuanda kaka betukana kiesi mingi.
ngeta papa ya umuzo maka buela diaka mutingi nuka tuka pesa explication na kitika ena nge butukilaka mutume kotaka kulanda papa jua metuba beto mingi meto mezaba bitika ena papa fumalungu papa sino kimba kyanga ani butukaka papa zako ani butukaka au ngikuza kuzabisa beto yao na dingala bapangi ya kikongo diaka bakena chatu bazaba bakuwa yao na nge musi papa bon tangu inamuvuandaka bébé ma date est le 22 août 1955 mais surtout mama wandaka sabisa mutindi mubutukilaka et que wandaka un certain dimanche alors kilumbolo mingi bage kwendaka na bilanga ve mama uzalanda ponginandi aba 7h du matin mebutuka mama kena kuzaba veke mebutuka mama milala lani pongi munu pe mebutuka moya kudila keleve mela da mu pongi papa fuma mbanza papa dalunga na kwa bima gava mina na mona ke mama kena kubima ve mefutuka la chambre natala mama ya kuleka pembeni ya mama bebe muskevana bebe ngipeleka nani na kudila ve mama papa mela musamama la muka kasi mama mela muka muke na fatigue hilo saba fikina mebuta bala mosi mama mela mukavana bon ina nalingala mtu baka ya femina kikonga leta ya mbala mosi wafuma mbanza mikuna bokila mama mwilu mekuiza babebongisa mama munu pe moya kudila keleve alors na coutume kana mwana kena kudila ve donc yake signe mosi yaimbi ila fali ba jota mo samu mukudila meko ya pipi ya madonga kwandi ve pamezindi samuna maza pamesukula mu tiba na kuzindi samuna maza wena kudila muve donc mtindo mama ni musibandaka zabi samu j'espère que papa ozaki qui est important ezaki sur anniversaire na yo mbotama na yo na kolanda yango ezali vraiment miracle mais non dévoilé les londe toyibi kango ndenge salemi alors lelo bandi ba kolanda yo amukili bobimba partout ba jeune ba kolanda yo ba jeune lingoma tata sibo kimbango ndena lobaki ne bandeliki ba acte ozali ko poser et comme une école ba pesa comme sonyanzil ce qui veut dire les guides pe ba bengi sous bibliothèque ya lingoma na biso to ko profiter na ndate ya botama na yo et ba benga kombo wana sonyanzila pe bibliothèque au santaka ndenge nini na ba jeune yegis ki bangi pe ba mususu pe ba komna bango copie bon ndenge na lobaki donc makambo oyo batata balatisa pai na ngai yango nde ezali kose réaliser parce que kombo sonyanzila tout d'abord ye moko papa ngenda mtapesaka ngai yango. C'était en 1973. Donc là, on a bandé au Bimate. Mais cette fois ici, papa, Fumambanza, papa de Lunga, n'a l'oublié aucun des vacances. Na Kinshasa. Na Kindaga pa ya papa Tsumbu Lambert. Oyo azalaki ancien de la ville ya Kinshasa oto bana kubenga Damage yende mtasengaka na papa Mfumambanza kena kendeme ezalaki bolingo na bango parce que posa ya papa Mfumalo na papa Kisolokele ezalaki te biso bana tokende vacances
na Brazzaville ti tokoma ti na Pointe-Noire. Alors, permettez-moi de le dire, pour ça, papa ezalaki ete mwana ya papa Fumambanza mpe azala oyo afandi mingi na kamba oyo abimaka te. Posala bango ezalaki ndenge wana. Alors papa Fumambanza ayebisi ngai ozokende Kinshasa epai ya papa Lambert, mais et papa Lambert atindaka leki na ye papa voyage Alphonse d'avance aza na nkamba. Et papa Fumambanza ayebisi ndenge bozokokende na ye nayebiki azokende vacances epai na bino, mais avant akende kofanda epai na bino soki bokomi na butu makasi d'accord, mais soki bokomi na bino attends directement bolekana na monkoto so bomoni Fumalongo papa ngenda nde siko bokoya kofandisa ye epai na bino na ndako. Mais Fumalongo akoyebisa ye likambo. Effectivement tokenda koma na ba 23h emonanaki ete na retard. Papa babanda kofanda na Bandal tongo nango na 5h30 nde papa voyage wana amemi ngati pa papa Fumalongo na culte matinale. Kokoma kana azokoma na culte matinale mokolo wana mpe papa Fumalongo aki koasiste na culte wana ntango amoninga culte ntango esili kaka atindi protocole ekozwa ngai. Tokoti na papa voyage alobi tout de suite là valise na iza wapi esika nalalaki na Bandal okende kozwa valise bodo kende Brazzaville. Asangisi bandeko na ngai ya Gombe mpe ya Mokoto abi ete sika bozokende Brazzaville, kasi ngeye Nkazimbenza omapele souvent Nkazimbenza mpona nini nazwaki kombo ya frère ya mama Mwilu bango noko ya bapapa ye mpe akangamaka na papa Simoki Mbango. Ngeye ukala nsongi ya nzila okolakisa nzela ndenge tokokende. Yale papa na nakenda Brazzaville te nzela Brazzaville kutu nayebi yango te. Ndenge nini kosalaki nga nalakisa nzela bo tozalaka na bapapa Bantidi oyo azalaka Pasteur Kimbangisi Munianga, pa Michel azalaka secrétaire ya papa Kisolokele tokendaka na ye songi ya nzila ngeye. Donc bizaleli oyo biso batata tokolingaka bizaleli wana yo mutu kolakisa yango, yo mutu kolakisa pa ya bandeko na yo. Ezala mabondeli ezala maloba yo nde mulakisi nzela songi ya nzela. Bango moko balataki ngai na ndenge tokendaki Brazza tosalaki 2 semaines, donc soit une semaine à Brazzaville, une semaine à Pointe-Noire, na ndenge tozongaki. Donc koloba ete ezala mabondeli ezala parole ngai nazalaka liboso. Mais ntango wana nauti mpe mboka lingala nayebaki te na discuter pa ya papa ngenda nayebi lingala te. Ile alobi tokozala na yo tokolata yo nasokola kosala ndenge kutalobaka na ngeye ndapotikisi kaka eleka ndenge wana ya nzela ye moko papa dangenda utapisa 1973. Merci beaucoup papa. Ndenge lobi tokozwa ata mingi te ezali entretien moko exclusive ya koyoka mbotama na yo mpe na mama oyo papa Jo na bitizwa motuna motuna na ngai ezali micro ndenge bauti koloba sikoyo mpona kolimbola biso
ntina ya kombo ya songa nzila ndenge bauti koyebisa biso na motuna oyo ozongisi biyano na ntina ya kombo ya songa nzila kaka na nzela wana tobengaka bino mingi mokonzi ya mibeko soki mpe totali bien tolobaka mokengeli ya Yelusalemi eza mokumba makasi te papa eza nde mokumba oyo eleki makasi nde yango wana oyo eleki makasi nde yango wana kaka na bokei papa sanza oyo ya outre une question de curiosité esalaka osouvenir nini po soki totali le 6 août mama Kiwa atiki biso 10 jours après le 16 août papa Fumamanda atiki biso et soki toke malamu le 22 août mpe oyi kobotama eza basine nini epi oyuti koyebisa biso mashete ya liboso bapesaka yo ezalaka mpe le 16 août mpona nini sanza ya août motuna na nge eza wana bon mpona ngai nayebi eza mabongisi ya tata Nzambe tesala ndenge wana bon mpe mariage na ngai ezalaki na le 24 août 1991 wana nde sikoyo nayaki koyeba mpe kose poser plusieurs questions na mois d'août parce que ngai mariage na nga nayaki kopréconiser yango peut-être que na mois de juillet mais papa Diangenda ye moko ayebisi ngai ke te nga moko na kopesa date ya mariage na yo c'était en 1991 en 91 mais ye moko alobi ye ke nga moko na kopesa date ya mariage na yo bon telemaka nga nazalaki déjà prêt et puis likambo ya mariage eutaki mpa na bango moko na 1989 to nga namonaki te fona kokisa promesse ya batata nde nalobaki fona bala naye kotia date ya le 3 août parce que bamariage na biso elandanaki na ya papa Arma bon nga nakanisaki lokola ezalaki trop proche mois de juillet mpona na papa Arma yango naye kotia siko le 3 août ye moko papa Diangenda alobi ke lokola kotia date ya 3 août zwa biloko oyo obongisaki mpona kobala mwasi na yo kende kotika ba baparent ya mwasi nake kotika biloko mpa ya baparent ya mwana mwasi bon nde aye kobenga ngai ye moko papa Diangenda alobi ete ngai moko na fixe date ya le 24 août donc ye moko papa Diangenda papa Bobe moto azalaka à côté abengi papa Bobe ke ngai natie date ya le 24 août ya mwana na ngai Kazimbenza mpona nini date wana ezali très significatif ezali nde na 1956 yango nde bacolon blanc badecidaki eke balibere baétat d'Afrique noire nyonso balibere bango bapesa bango indépendance en 1956 et spirituellement bango bapapa ezala papa Kisolokele papa Dialungana papa Diangenda baparticipaka mingi na likambo wana donc yango nde nga moko natieli yo date wana le 24 août
place wana ya témoin pe ndenge na kosimba date wana pe ndenge na s'organisaki ke date wana et puis ye moko aye kosanga eke la date ya le mois d'août wana eza korepele makambo ebele esika wana ayebiselaka nga date ya le 9 août ndenge genu na ye deplasaka kuna na boma ntango papa Simuki Mbango aye koyebisa ye ke papa Diangenda yo mutu kozala chef spirituel ntango lingomba ekobima papa Fumalombe arapelenga susu date wana. Merci, papa. Le 16 août, c'était en 1972. C'est quoi? Natang wana retraite fungami. Question, il faut se poser. Est-ce que bana papa peut faire kota retraite? La papa bangomoko, balobaki oui, baza bana. Faut kota retraite. Bandeko nyonso, ezala papa Simon, papa Zako, papa José Diangenda, Mama Marie, bango nyonso basi retrouver na Kinshasa. Ngamoko kama natikalaka awa na Nkamba. Ntango nayoki kuna bandeko bakoti retraite, ngape na FC papa, ngape afola kota retraite te. Okota te ezelanga liboso nakende Kinshasa ntango na kononga, bongo ngamoko na kokotisa retraite. Deja okota retraite na Mbuki. Alors, tant que tozongaka le dimanche, là, le samedi, dimanche, lundi, wana ndende sikoyo. Ameminga na zamba, esika na kopeselanga machete le 16 août wana. Esika wana pe tikino sikoyo matite bimaka te. C'est tant que tozopesanga machete, alobi tobondela. Tobondeli. Alapesinga machete. Ah, bon. Azalaki mwana muke komeki nanga regret na ndenge nini eke do ça signifie que musala nanga kaka machete na ko sa su musala te. Mais ayipsinga ke tangu ya classe, ok classe. Tangu ya vacances, faut kotaka bilanga. Donc, c'est là qu'il est moi. Merci, papa. Toko na suka parce que tout ça qui focaliser car si botama na yo. Na auto yuki pe obeta biso masolo mingi souvent na ba rencontre. Ndenge ba boti baloba na yo yo ko déplacer en Kambate. Pe balobi koko taka mingi ndako nzambe te parce que za makambo